Popolipon, 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 popolipon. Beaucoup de bapalins, ba diaspora, beaucoup de bapalins, ba combattants, beaucoup de bapalins, ba congolais. Au monde entier, na 5 continents, mon kili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue. Info assure. Et repesa ma solo. Dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier. To s'abonner na Congo Dialogue Info. Et si la ligne bakomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe likambo pe ya mibale na oki bato mosusu bazoba wa de père soki de père ede nini boza pe na nzela makambo wana tozali nani alingi Rwanda azala président na mboka na biso Koto bolingi nde wana boboyi bongo camerounais boboyi lisusu camerounais bongo italien oh bongo grec bongo juif Congo yaba tolingi tolancer message na basoldat oyo baye na mboka na biso babengi bango basoldat ya EAC basoldat wana biso parti Congo en avant tolobi ke tomoni bango baza na mbilinga tosepeli ke na conseil des ministres vice-premier ministre ministre ya défense Jean-Pierre Bemba Gombo alobi esengeli babengisa mapinga wana bayebisa biso bakosala mbula boni na mboka na biso mission na bango eza ya combien de temps po esengeli bazonga na bamboka na bango boye te tobosana te ke tozalaka mpe na mapinga mosusu ya MONUSCO au-delà ya 20 000 hommes basalaka na bango eloko moko te ndeko na ngai na lopoto balobaka il y a que les imbéciles qui ne changent pas et pour nous pensons que neti nga mokolo wana bataki nga na tundu na telemaki na kofanda na tundu te alors soki bachange biseleli na bango iyo soki basolo bachange te baple moto akoshushe bango
baza na force koto eza kolala mingi tobandeli ya 0 Congo en avant Congo en avant Congo en avant merci mingi sikoto yokana biso tozalaka parti ya discipline boye te elingi koloba ke epa na biso bandeko baza libanda bozoderange biso ndeko Gilles et les autres sale eza na esika lisusu te kotisa mama Rachel wana kota aza mama président kotisa ye Maman Rachel à côté. C'est faufilé Kakawana. Merci. Voilà. Alors, ce que tu banda Nilulu Nabiso. Na sengito yoka na malamu. Ona bato bako ta mwanda ya bato ata couloir bako tele mape. Moi place ezali. Bako tele mape awa. Toko umelate, toko umelate. Toko umelate bolingo ya parti yangoyo un parti de masse na bandeko mosusu baza libanda camarade bakoki koya voilà il y a de l'espace ici to créer espace pour na bato nyonso bakota moto nyonso atelema libanda te azo place pour créer espace pour les autres bacamarade na biso bauti misika to respecte bango bien que nayoki malamu te est-ce que tokobanga to mpe tokobangisa soki tokobangisa tomibeta bongo makasi mpona biso moko kuna na este bazoboma bandeko na biso bazokufa mikolo nyonso bandeko toyoka na malamu place eza te mais les camarades sectionnaires les cadres du parti aidez-nous à garder la discipline s'ils peuvent seulement entrer aussi même là. Tokotelema likolo en mémoire ya bandeko na biso o bazokufa na este bazoboma bango illégalement. Minute moko ya silence niko répondre c'est ça. Ya silence en mémoire ya bandeko na biso nyonso oyo ba Rwandais bazoboma l'est. Na mémoire na bango na sengi bino 1 minute de silence to respecter bandeko na biso babomi illégalement. Merci beaucoup. Boko Fanda. Oya sangi selebi sawa tozana makambo mibale. Toko solola na bino na oyo etali actualité politique. Mais na kosenga na ba président sectionnaire ba oyo bayena kambaka do bazo cha mubulu ba contrôler bango. Parce que biso boyebi très bien que tozalaka un parti ya masse mais parti moko oyo eza discipliné. Tokosolola na bino makambo mibale likambo ya liboso tobengeli bino eza koyebisa ke parti Congo en avant eza prêt ya kokende na élection o babongisi na décembre 2023 toyokani malamu pe parti na biso eza prêt ya ko gagner ba député ebele toyokani malamu
et boyeba ke ezala ville ya Kinshasa ezala babisika ebele Congo en avant muto ko gérer ngo en 2023 toyokani malamu pona ko gérer ville ya Kinshasa esengeli kozala na ba député provinciaux ebele toyokani malamu alors ba sectionnaire na biso bozali awa boyeba malamu ke Congo en avant eza prêt ya ko changer lolenge ya ko kamba Kinshasa après 2023 toyokani malamu gouverneur oya ko kamba ville ya Kinshasa en 2024 akauta na parti nini toyoki malamu te gouverneur akouta wapi alors pour Congo en avance au gouverneur esengeli bopesa ya badepute provinciaux toyokani po bango nde bato bavotaka bagouverneur tokozala mpe na baélection municipale baconseil municipal bango nde bakovote bourgmestre babourgmestre la plupart bakouta na Congo en avant toyokani malamu yango nde boye lelo eza message ya koloba ke boza ba président cellulaire ba président sectionnaire ligue des jeunes ligue des femmes oyo eza échantillon ya pamba ya kolakisa ke parti oyo ekoganye élection en 2023 toyokani malamu alors pona biso toza prêt ya koganye élection Congo en avant Congo en avant Congo en avant merci lelo toko présenter échantillon ya ba candidat likambo pe ya mibale na oki bato musuba zo ba depere soki depere denini boza pe na nzela makambo wana tozali nani alingi Rwanda azala président na mboka na biso koto bolingi nde mwana me na ngambo banjimi dilo bolingi kuna boboyi bongo camerounais boboyi lisusu camerounais bongo italien oh bongo grec bongo juif Congo yaba ah bon donc Congo na congolais donc il faut que le congolais de père et bolingi yango ndenge wana bo balingi yango manifeste to mwana nani bo bale bo mona soki bolingi maboko makasi biso tozozela ke option ezala lever na kati ya badepute to mpe baregroupement oyo eza na union sacrée bayebisa biso na niveau ya parlement to mpe niveau ya sénat tozoyokana malamu boyebake ndenge boye mokolo bakolinga ke bamema lwa wana soki baadopte yango na union sacrée tokokende kolala na parlement toyokani malamu bokolala na parlement tokotia maputa tokopelisa babuji tonyokwami mpe mingi na mboka na biso kolakisa bapaya wana ke Kongo eza ya banani Kongo eza ya banani zala mato ya kofongwama ozela message au président akopesa bino jour wana soki union sacrée eleve option balobi ke awa biso nyonso toyokani soki parlement wana oyo bolakisi lelo eza moke
toyokani malamu tokozala wana de 6 heures ti ya 6 heures député akolinga yango te akobima te. Est-ce que toyokani malamu badepute il faut bavote mibeko oyo ezoprotege mboka na biso. Est-ce que tozokana malamu lelo tokomi na badepute bakomi kodefendre bato alors que population ezosouffrir. Député akendaka na circonscription na ye électorale te, député akendaka na vacances parlementaire te, akomi kaka kolanda bato na nsima. Bolingi badepute ya bongo bakozonga 2023 lisusu epona bato oyo baza na volonté ya kolobela peuple. Maboko makasi mpona bino moko. Avant de présenter ma candidat na biso, tolingi to lancer message na ba soldat oyo baye na mboka na biso babengi bango ba soldat ya EAC. Ba soldat wana biso parti Congo en avant tolobi ke tomoni bango baza na mbilinga tozolinga ke tosepeli ke na conseil des ministres vice-premier ministre, ministre de la défense Jean-Pierre Bemba Gombo alobi esengeli babengisa mapinga wana bayebisa biso bakosala mbula boni na mboka na biso. Mission na bango eza ya combien de temps po esengeli bazonga na bamboka na bango boye te tobosana te ke tozalaka mpe na mapinga mosusu ya MONUSCO au-delà ya 20 000 hommes basalaka na bango eloko moko te. Namonaki ntango président ya Sénat Bachi Lukwebo akendaka na Est awa alobaka na bakongole alobaki toza na allié te toza na partenaire te esengeli to mise en charge bote boye te biso tolingi lisusu te basoldat ya EAC baya koumela awa pamba te lobi basoldat balongwaki na Bunagana me bazokende na Uganda baza na bachar de combat na baminduki bakoti nango Uganda. Ezali violation ya droit international. Soki bozokota na mboka ya bato lokola barefugie bokokota na manduki te. Ezali korapele biso histoire ya 1994 oyo babengi ya opération turquoise. Biso Congo na bato lobi président de la république na gouvernement bayebisa biso dire nini basoldat wana ya bapaya bakosalaka na mboka na biso. Congo en avant, Congo en avant. Likambo ya suka oyo nalingi nasenga abana présenter bakandidat ezali ya koyebisa président de la république na bato nyonso ke na gouvernement oyo atie en place bakanga bamiyibi boye te miyibi baleki ebele moto oyo akoya po ayibaka nyaka esika na eza wapi boloko akenda wapi tokonstate ke même opération moko Congo en avant azotelemela ezali opération oyo ville de Kinshasa bazosala. Congo en avant etomboli mungongo nasengi Gentini Ngobila na muntu na ye Jekoko batika bibukabuka boya te bazobuka kote mususu bazobuka te. Soki Gentini na Jekoko baza makasi bakende kubuka na meteo kuna pe eza bisika ya leta me bagénéraux baza kuna bakendaka te mpona nini okani malamu po tondimake baza makasi bakende kubuka na meteo okani malamu ya kokende konyokolaka bato oyo
baza na mikanda na bango o leta ye moko apesaka bango mikanda babendi yango construction anarchique Congo en avant tolobi batika misala wana tokani malamu Congo en avant Congo en avant Congo en avant maboko makasi mpona bino moko napesi bino merci. Alors tozolaka sikoyo étape ya koprésente bakandidat na biso tokorata activité ya lelo te toza na badélégation oyo euti na bacommune ebele oyo lelo eza basection mpona kolakisa makasi ya Congo en avant. Congo en avant! toza na section na biso oyo bauti musika bazwi mituka baye awa fédération ya Masimanimba. Masimanimba, manifestez-vous avec notre camarade Guillaume. Il est où? Passez ici, camarade. Bango bauti Masimanimba. Félicitations, camarade. Merci beaucoup. Merci. Okokita, merci. Voilà. Tozali na fédération ya Kikwite. Kikwite. Fédération Kikwite avec camarade. Où est le camarade fédéral? Il est où? Azana Kachikuna. Voilà. Maboko makasi pona Kikwite. Merci beaucoup, Fédération Kikwite. Merci. Tozana, Fédération ya Sangamamba, avec notre camarade, Bazapena Association IREDES, avec notre camarade héritier. Tozana, section Kankabina. Tozana section awa bon balobia batu yango en désordre ba mama na ngai ya ba quartier nyonso ba accompagnaka ngai soki bazala ba se manifestation bo se manifester boza yaka boza ya maliki boza ya ngwaka boza ya ba mama nyonso voilà dans la fédération Yafuna. Fédération Funa, ça veut qui? Camarade Toussaint. Funa, maboko makasi pona bango. Apparemment bato Funa bazana santé. Tozana section Ipen, bandoko bauti na Ipen. Ipen, il n'y a pas de nom. Bamusuba Zalibanda. Tozana fédération section na bisa Kitambo. Camarade, merci beaucoup. Kitambo. Tozana Badiading D avec camarade héritier. Badiading D avec camarade héritier. Merci. Tozana Delvo D, Delvo Zade. Tozana Delvo 1 avec camarade Leko David. Tozana Kinshasa. Tozana, je ne vois pas comment c'est. Simon Makiona Django. Simon, restez là. Restez. Non, il faut pas ça là. Beaucoup pour ça. Simon Makiona, tellement. Tozali Namo Amba. Il faut que mataka professeur Jacques. Toujours na Django.
Mais na Kimbanseke na provincial, toza na camarade Jacques Massambi. Voilà. Toza na Moamba, toza na camarade Kelvin Zalapangi. Camarade Kelvin Zalapangi. Moamba toujours, toza na camarade na biso Etienne Ilongo. Ok, na députation provinciale. Députation nationale d'abord. Alors, toza na camarade na biso Shadrach Meyepa Ponangaliema. Shadrach Meyepa. Shadrach Agana base. Merci. Tozali na Ngaliema toujours camarade héritier Situtula. Camarade héritier Situtula. Ngaliema toujours tozana mama tozana mami Mbuyi Ngaliema toujours Mami Mbuyi, voilà, restez là. Tozali na camarade Mukanda. Toza na camarade candidat na biso Mukanda Mpoyi Léon. Tozali non awa tokomi sikona kitambo toyokana bakamarade mosusu tozali awa na kitambo tozali na héritier Mpaka, camarade héritier Mpaka. Monga Fula toza na camarade Sami Mbelu. Camarade, merci. Prenez place. Téléma. On va chuter Monga Fulana Godefroy Kandolo. Monga Fula, Godefroy Kandolo. Il est toujours dehors, voilà. Tozu Sikoyo Namasimanimba. Alors aujourd'hui on a présenté nos candidats. Comme vous le savez très bien que nous nous préparons pour aller aux élections. Et on a toujours dit qu'on a un parti de cadres et un parti de masse. Nous sommes venus avec nos présidents sectionnaires
et aussi avec les fédérations de l'extérieur du pays, même celles de l'intérieur. On a voulu montrer la face du monde que nous ne voulons pas des dialogues, nous ne voulons pas des agitations, des politiciens sans foi ni loi, mais Congo en avant vers les élections en 2023 parce que nous avons besoin de germer autrement et de montrer la face du monde que nous sommes un parti capable de transformer ce pays. Et dire à nos compatriotes d'appuyer Congo en avant, de soutenir nos candidats. Nous avons présenté nos candidats et nous pensons qu'avec Congo en avant, on peut gérer autrement. Parce que nous nous battons pour l'alternance avec alternative. Et nous pensons qu'avec Congo en avant, on va gérer la vie de Kinshasa, l'ensemble du pays, parce que rien ne peut se faire sans Congo en avant en 2024. Donc après les élections de 2023, le peuple peut compter notre façon de gérer avec le parti politique Congo en avant. N'oubliez pas, chez nous, nous disons Congo en avant, Congo en Motema. Nous portons le Congo dans notre cœur, c'est pourquoi nous voulons gérer. Et autrement, et aujourd'hui, le peuple qui a voulu trancher aussi l'histoire des sites, l'histoire de père et de mère. Nous avons dit, nous, à notre niveau, on attend que l'union sacrée lève les options et nous allons nous prononcer pour voir si nous voulons appuyer cette histoire des Congolais de père et de mère, mais nous restons confiants que le Congo appartient aux Congolais de père et de mère. Alors vous savez qu'on est en train de tuer nos compatriotes dans cet embrouillon où nous avons cette force régionale appelée EAC. On a voulu demander au gouvernement de clarifier combien de temps ces militaires de l'EAC résideront aussi à la République démocratique du Congo, parce que nous ne voulons pas que ces forces restent éternellement comme la MONUSCO qui ne fait absolument rien. Mais nous avons aussi gardé notre minute de silence en mémoire de nos compatriotes que le sanguinaire Kagame est en train d'abattre lâchement. Alors, les loto yaki ko solola na ba tuya parti na biso ba président sectionnaire ba yebauti libanda ya mboka ba yebauti na ba province na ba yebazalaka na Kinshasa awa kwete kotalisa bango ke parti na biso tozokende na maponami na 2023 biso makambo ya ba dialogue ya ba politicien oyo baza na peuple nsima baza na peuple te eza te etolobi boye maponami yango ekosalema kasi biso to présenter échantillon ya ba candidat na biso lelo tolobi eloko moko te ekosalema en 2024. Donc après les élections, ceux qui Congo en avant a zappé. Donc tous après aller aux élections, c'est pour gagner Yango. Yami balé, tous allez faire pour d'être cette koloba été, tous allez kosenga na gouvernement. Ayeba na kotali sabiso boni ba soldat oya EAC baye awa na mboka na biso bakosala mikolo boni toboyi te bakoma lokola nde tomonaki ba soldat oya MONUSCO baumela eloko esalamaka lisusu te. Tosengi vice premier ministre ya défense ayebisa biso dire oyo bakosala awa kasi ya suka bakongole bagangi na sale oyo bango belengi kaka kongolo de père et de mère sote lobi iyo kasi biso tokozela union sacrée à lever option pote soki ba lever option nde tokoyeba soki na kati ya union sacrée tokosoutenir likambo wana pe soki balobi biso tokozala bato ya liboso ya koappuye likambo wana. Merci beaucoup président. Tout le monde porte choix sur ma candidat na autorité ba motivation que on a sur base ya ba critère nini oyo connaît biso ba candidat au présenter biso. Bon avant tozwa bango parti na biso et si déjà travaillaki baza na ba base batona ba critère au tchaki commission électorale pamba te soki okali okomona keza kaka ya Kinshasa te na ba uti misika ya ba province bazali pe awa eza musala ya tango molai po tomonike ba mais nanu basilite po batenda musu bakodakisama baye baza nanu awa te bakoya pe parce que parti eza na besoin ya ba candidat po Congo ekende liboso esengeli Congo en avant et gérer oye ba mot de ya Congo en avant pour la élection. Mais ça moko biso de l'union sacrée to signaki charte na biso monaki. Pour nous pensons que dans cette galaxie oppositionnelle où la limite nango to soutenir de côté qui a continué à faire tolobi soutien na biso akangele biso miyidi ko tentita ya mboka esongela ba Congolais. Ba Congolais de ba dai ko yo ka pa ko na ko mona yiki
ndeko na ngai na lopoto balobaka il y a que les imbéciles qui ne changent pas et pour nous nous pensons que neti nga mokolo wana batiaki ngai na tundu na telemaki nakofanda na tundu te alors soki bachange biseleli na bango iyo soki basolo bachange te baple moto akoshushe bango. Société belé boyoka nesate tokoma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue esate ekoma lobi mwana bimi faser akimi ndaku mwana komi na balabala mwana komolala na wenze mpo nini dialogue esate na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue Congo dialogue Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sur YouTube.